merci, chers téléspectateurs, partout. Et si Bozolanda Bisso, et que Bozala ke Belewana, et si Kanyoso Bozali, Bozolanda émission Nabino, chaîne Nabino David Evenema TV, le loto est na version Moussousouka, Andemoto Lobaka, sans ambeza Moboulou, parce que yende mo konzina nyonso, yenda permettre, ngai Nabino Lelo, to landa masuna bandaku, et bozo suba message oyo, to yele bino na mokolo alelo. Merci, nous avons invité Nanga, bako se présenter, public et babango. Bonjour papa. Bonjour. C'est présenté pour sa combo, public na yo Landa yo, ou lancer balamo comme message, bit na yo zani na 4 émissions. Combo na Dibulana Malonga. Papa ya Gelo Dibulana, ex-gardien, il y a des SMP au basala accident. Bon oui papa Tolandi, papa ya Dibulana, gardien na biso atika biso na kati ya imana. Papa lelo to yambi na émission na biso message na yo zani. Message na ngeli na souci ya mwana ngai. Talaka eloko yo message na ngo obungisi yango esala kapasi. Mwana na yo abelaki ou bien eloko nini yelaki? Mwana abelaki te akufaka na accident na la veille ya match à DSMP va club. Na nini? Na le 28 mars 2013. Si tu as une émission, parce que moi, je déjà kufa tout mon gouvernement sala ou singela qui sala pour les joueurs nabiso. Comment on a eu papa bonne émission au lingo le bani. Souci n'engage aller. Ba comité de SMP. Ba luka biso ba famille. Et l'autre qui est dans la pour ça, so ba mon biso ba famille que so na bango. Bana na bino ba kufa na bomona na bangote. Banda bana biso kufa ata moko ata na matanga ata komite moko mwana teti sikoyo. Pona nini papa bazana na ba problème parce que mwana kufa na esika ya musala na accident. To tikali komona bango te. Ti bana bakufi bakokunda bango tumoni ata komite moko te. Et bino pe bosala effort moko te ya koluka bango. To zala na matanga président nani Obeminaku après ça biso ba carte de visite donc carte de visite après ça biso zaka ko la étiquette tokende kuna après biso rendez-vous 3 fois bien 4 fois to comme la parole du peuple azate to que na côté ya inter na sekuna pa na bureau na ye azate alors to peut-être to sandenge nini ba comité des MP ata moko na matanga monanité lisungi moko te besoin na etali des MP sika bana bino bazaye ko salela musala tozi ata lisungi moko te ba comité des MP programme sangani yom de la à l'époque a ben ça biso robeke dans 3 mois ba ko dédommager bana bon tela siko bana ba ko fait un accident na musala banda bana bakende to yebile bango na maboko ya des MP bazonga lisuute alors baki pakata eloko moko te toke na biro na bango bazo kima papa message na yo za ko lancer na bakonzi ya DSMP bamona bino baluka famille ozana besoin na bango ba ya bosolola pona liwa ya mwana na yo ndenge ba assistaka yo te pendant moment ya matanga ti sikope assistance moko te ozana o etali DSMP eloko na ko rappeler ba comité DSMP Baza beta Coupe d'Afrique. L'air ya ngoyo baya koluka famille. So akona la défaite oh famille ezoloba. L'air ya ngoyo to bongisa libela. Baya to bongisa. Baluka biso ba famille to so na bango. So baluki biso te. Na Coupe d'Afrique bakokendara ta liboso te. Au rond-point. Baza ba jouer ndenge ni ba meilleur ndenge nini. Papa ta la caméra lancer pour message na ba fan o banda pe ko sepela na musala ya mwana na yo esika nyoso bazali message na lancer ba fan ya Gelor ba lembate ba yepa na biso ba benga biso ba soutenir biso penza à 100% même o bali ana kini même o bali banda en même temps Gelor po azage na ayaki garder équipe nationale à Saleli Mboka vraiment bon quand ça papa na été mtaka usuma ngande yewana
nga papa na esiko na zanga ta appareil ya pamba ya ko téléphoner vraiment ata lisungi pamboyo pour soutenir biso ba famille tozo mona pasi merci beaucoup papa message na yo komi papa aza pembeni na yo ako se présenter bonjour papa Kombo. Bonjour maman ngai famille Muyenge Biscuit na basi merci mingi mingi bo biso émission oyo biso to yali ba famille ba defense jour o ba kufaki na cause accident en tout cas toujours remercier le bosso gouverneur de la ville papa André Mbuta na nyosa sala ki komba cercueil kukunda bana na pesa bon papa zama monsieur Pozali mais biso ba famille de fête zo là jusqu'à présent DCP à décevoir biso de DCP sur nous la biso abwaka biso apesa biso eloko mokote si nous zo le ki banda bana bakufa le 28 mars 2013 si le autre comme en 2018 tout le monde est dirigeant DCP à côté la famille ni eloko ni en tout cas papa ça passé et puis quand on est bana bakunda bangona niveau métropole papa on mate que on avait baba sar babeta kinombo valeur mutezaka famille na ça kufi mutakomi zéro papa biso ba famille tozo lela tozo ko se plaindre na DCP en tout cas DCP so côté na trois familles oyoté auto kufula bana en tout cas to banolela ka butu moi kulela biso ele kikisi to lela butu moto ko tanga teka kulela biso bana biso kaka DCP bana ko kene ko zonga kaka ndeko na ngai boya to kuta to sura to sa mikana sikoyo mikana to kosa le 26 mars 2018 to kosa na comité biso fanto na poso kuta bonto sura jusqu'à présent na pe ba bisoté mais etelika bango biso to le laga bana su butu moi to le laga ba su butu to kotika bango te merci mingi ningo moni to lo baboye en tout cas ne to sepela na population ndeki muta ndeki vima kipaki bana biso ninga kundi bango na place apesi bango en tout cas papa merci zamba pombulo za ko papa mais to le la les à niveau de DCP jusqu'à présent ni comité ni comité attends tu vas jouer pas DCP kala bon quand on tape sur la famille en tout cas papa ça passé banda to zo ki nini nani audience ya papa nani obe minya ko apesa biso alors ba ki tout monde ayi to sal plus de 2 fois na paix du peuple to côté papa te to landi kuna na bureau na ba ki côté ya grand hôtel na sekuna to gena defa to moni papa te so ka zo na biso lelo papa yo ka biso bana na ye audience apesa biso to luka ki to te ko mona ite so ka yo ka so mawa po to tika ta ba numéro apparaît so ba benga biso pe uzaka malamu donc biso famille ba defense je to lela ka butu moi to lela ka pesa biso ka passe surtout nezi lobby mama uto ko kina métropole mama mwanza tala ne bana botika ba mo modela ndenge na vraiment bakunda ba tu vende ngona wesa ko ba ko ba mbwate biso ba famille to na mbongo te so ba famille to na mbongo te bana bano sukanso bango wana bandiko bazo aider so bango na bakenda ozo mbongo wa peke so pe tombal poto ne tsakuna na métropole bandiko na so yo famille to na pas tozo lela DCP to uto luka mo mikolo ozo so na bango bia balibeke tozo betana ko personne ko commencer si to ko benga bino ko pesa ngoyo obo fona mitema bo pesa so pe ma to fona ba mitema ba 3e ti le ba benga bisote coupe d'Afrique on bokena mondela bo biso famille to ko lela poto tozo lela ndeko langa oto biso ko yiki oto tozo ko lela butu moto lela kaka bana wana koma deringo ko avancer koma deringo ko kindi atozi ba bon joueur famille zo lela butu moy ndeko langai on so baki ba fan na biso ba fan ba joueur na biso ba fan ba joueur o ba beteki na dese boyi bangu bandeko na biso ba famille yango ni sumisa to moni vania tozo lela en tout cas les songi ezalité yango na otika numéro na ngai na otika numéro pe ya papa ya dibula na gelo ba numéro na soso singi ko benga oyeba benga biso numéro na ngai ezali 0 924 61 84 0 924 61 84 numéro ya papa ya dibula na gelo les gardiens numéro ya papa ezali 089 83 62 981 089 83 62 981 abanzi na suki wana na pesa micro et pas ya mama. Merci maman s'est présentée et au lancer message na yozana ni ko loba na émission na biso. Ngai naza mama ya joueur Mwanza. Ngai mwana mama ya joueur na biso Mwanza wazaka joueur na biso a DSMP. Mama na yeyo mama ololoba nini lelo na émission message nini ye nango. Message na ye nango
banda bakunda bana tomonaka lisungi moko te na DSMP tomonaka ata bampaka wana kuna te po baya kotala biso bayaka te bamonanaka te kubanda bakende kokunda bana bakunda bango pe na butu bakipaka na bango te lokola babwaka bambwa na bango ata cimetière ya pamba batalaka te ngai nakendeke mikolo nyonso soki nasepeli nake nalelaka na nga kaka na cimetière nalelaka na nga kaka na cimetière DSMP boya komona biso bozolekisa air na bino ya pamba boya bomona biso tosolola ngana bote mwana wana ye mutabana kosunga ngai ye azaleki kunzi na ngai mwana mobali pe ye kaka abana kosunga ngai ata aza wapi soki na bengi mama ata aza wapi soki na bengi mama naza musika meta nini okomona aye kufungola ndako tala makambo ndenge wana soki na kanisi ti lelo pasi eni wana na mutema na ngai eni wana esalaka nga pasi naza na lisungi moko te nazalaka soki naza na nzala wane yeli ngai eni wane yeli ngai nazokolela naza na mutu akokosunga ngai te mwana na ngai mutu abana kosunga ngai nakati lebota na ngai mwana liboso ya liboso mwasi ye alandi yende abana kosunga ngai ata kutu ler pauvre papa na banga kufaki mwana wana okoyoka mama nga mutu nakobongisa yo nga mutu nakobongisa yo bongo mwana na ngai azolaka ngai makambo ebele na moni yango te akufi na era musala ngana mona ka soki mutu akufi na musala ba pesa ka yes compte final ebongo ya ngai na kati ya DSMP akeko ke asala accident akende kaka boy boy kaka ngai mai na misu etangaka nango mikolo nyonso misu kutu nazalia wa ese kufi nango mise kufi pona kulela mwana na ngai yango nazoko senga boya bokoloba nde toya ngai naza nzambe te ngai naza nzambe ase na mwana na ngai naza nzambe ase tata kufa ngai mama na tikala eni wana esalaka ngai ti likolo ya nzambe ayokaka ngo soki boye te tosolola bokokende liboso te bokokoma te bokosuka na katikati na nzela boya tosolola tomoni yaya ya mwanza ya liboso yo aza awa yaya propos ya mama uti koloba yo koliko bakisa nini ngala bakisi kaka en tout cas esalaka biso pasi et vraiment esalaka pasi surtout na kati ya libota oyo ezalaki ke moko na kati ya libota oyo atombwami na kati ekipe ya munene lokola DSMP ke azaka susu na bomoi te pe tango akei na kati ya musala nde akezwa likama wana ya liwa ke DSMP ekipaka famille te ekipaka mama oyo te ekipaka mama veuve oyo te eza pasi pe mawa lokola ekipe munene lokola DSMP vraiment eza pasi vraiment makasi lokola na ekipe lokola DSMP bakipaka mama oyo te mama oyo akoma kolela wi ngala za mwana mwasi na kokite yazalaki mwana mobali malgré azalaki petit frère mais azalaki mukolo lokola azalaki mwana mobali yende azwaki relève nanga abala ko soutenir mama oyo na libota azara susu na bomoi te alors équipe lokola DSMP équipe munene boye vraiment nazo senga la bino
vraiment boya ko soutenir maman oyo. Boya ko soutenir ba papa oyo, bo soutenir ba famille oyo. Ba famille ezolela bana na bango oyo babandai ko sunga bango lelo soki bazalaki ko bandaliwe ezwa bango le 28 mars 2013 kino lelo oyo soki bazalaki en vie nde lelo baza boy baza ba parents na bango bakozala boy te na minute oyo ba parents na bango nde bazala ba jeep ndeti mama ya defe Mwanza misu yango ezomona te akoma kokoya ba tension kolela butu mo likola mwana na ye mbongo ya komeme même l'hôpital ezate alors soki mwana nazalaki na bomoi ndesa memaki mwana na ye kala batala miso mama na ye tension nini ezo déranger nzoto mama na ye yango na sengi na équipe munene lokola DSMP boya avant bokende bobanda nini obozo kendo oyo Coupe d'Afrique boya na kati ya ba famille boya to solola ba mama papa bazongisa maloba po balelaka po na bana na bango boya to solola soki boyete bobandi Coupe d'Afrique kaka bongo boko kende me boko komaka te boko beta me boko zwa eloko moko te boko tikala ko kende liboso te parce que balelaka butu moi mama nanga lelaka mwana na ye butu moi boya bolongola ye nelongi ya mawa boya bosekisa ye babanda osepela na mosala ya bamwanza ya bajoueur na bango na oyo basala kati ya équipe na biso imana opesi pe na numéro ya téléphone comment bakoki kozwa bino ndenge nini babanzela singa nazo lancer oui merci nazo lancer message na ba fan ya Mwanza oyo babandaki ko soutenir ye tango azalaki na bomoi oyo baza ba fan na ye baza na Congo na oyo baza na mikila bapaya bisika nyonso bozali mama ya Mwanza yeyo bosunga ye penza bosunga ye ndenge bobandaki kosepela na Mwanza ndenge abandaki kotiela bino babiya azalaki etute ekota ye penza azalaki etute ekota ye ata bakangi file ya kotobola soko tuni alobi musala na ya kosala na kati ya terrain nde na tia bi vraiment bisika bozali ndenge bobandaki kosepela ne tanga bandaki kotia babi bo soutenir mama oyo boya bo soutenir mama koma kobela nga mwana mwasi na kokoka te boya bo sunga mama numéro de téléphone na ngai ezali 090 41 88 087 090 41 88 087 yango na sengi kaka na bino vraiment ba fan club boya kosunga en tout cas pour na papa na biso gouverneur ya mboka oyo papa André Kimbuta merci papa esiko ozali losako na yo papa merci ndenge osalaka ke okumema baleki na biso le baleki na ngai okende kokunda bango kuna na nécropole okunda bango na ba condition ya bien mais esika batia bango Pierre Tomba les ate botie bango na quartier kitoko mais esika wana botia bango vraiment bosoto eleki boya bobongisela bango baza ba star munene bakufaki martyr na kata mboka vraiment boya bosunga bango mingi bazoya wana bazotala tango bakotala batombo ya baninga mususu eza kitoko tango bakoya bazondima te ke bazaki ba star ba joueur o basalelaki mboka ata bino ba joueur bino nga penza ba parents oyo bosunga bango baza ba parents na bino bozala tala mawa susi wana ya bandeko na bino oyo bosalaki na bango musala moko bolekala kosunga bango nazo pesa penda message na ngai surtout nazo lancer pena message na ngai na DSMP équipe munene lokola DSMP pour ni bozo sala makambo lokola équipe ya munene te vraiment boya ava bo banda Coupe d'Afrique bo banda Coupe d'Afrique boya bo solola na ba mama oyo na papa bo solola boya ko longola bango ne longi ya mawa boya bo sekisa bango ba sepela baloba liloba parce que bango baza ba nzambe ya sepa ya bana wana oyo batika biso na se ya mokilo na sengi na bino boya avant bo banda Coupe d'Afrique po baloba liloba soki bosali teti bosali ke bokei kaka bongo en tout cas bokokende bokotikala kokoma te
Merci beaucoup. Papa ozaki na liloba. Liloba suka na ningina compléter ndenge okinde kolanga mwasi Solange auti koloba awa vraiment ndenge batika bana bongo eza pasi. En tout cas nazo sepela mingi na général Amisi Tangofo tala ndenge akunda Godzilla. Godzilla zalaki animateur. Mais tala ekonomi ya Godzilla de ekonomi ya bastar. Ah papa Général Tangofo biso bana na yo biso ba famille na tozolela félicitations ndenge kuna Godzilla mais biso beser ba kuna ma modèle ndengwate papa moi ce famille ne to kolelo papa Tangofo ba numéro de PC so za souci père benga biso ba famille oyo c'est pro benga biso c'est pro benga zipoto lukato mona o meto soka moya o mona o tetalaka yo ngozi monene mais to sepela ndenge kundela biso Godzilla mais tala bana oyo bazalaki vraiment ba beti na équipe nationale kine otatom na bango na niveau ya métropole ma wa plein Godzilla kuna mi kitoko koleka kuna bango. Mais en tout cas papa merci mingi atuka to ngolo banangola o do sibola da biso boki ba numéro bo siba ko benga biso ba famille to kutana bino merci na sukika boy. Merci beaucoup, merci. Fils Edungu na Panama, ba famille bango yeyo. Yo solo la ka bien Fils Edungu na Panama, Fils Edungu na Panama, solo la bien benga biso vraiment so côté ba moyen na yo na ba famille oyo nzamba obakisela yo ya mingi. Dadi sasa na poto, sasa ya ba dadi papa. Famille eleli soutenir quand ngo continuer toujours ko soutenir biso na ebike émission oyo et ko choquer yo pe ko benga oko pangosa pe pinzoli na muke oyo kokoka pona famille oyo. David Evenema TV, mon père, mon papa, mon coach ngana lobaka nini to salaka musala papa merci beaucoup. Et Montréal Montréal muta osala kina bandaku bo sepela na émission boye na ba image ya kitoko eza mobali kitoko Joël na benga ke mon réalisateur azala rappel conseiller à Laetitia Ndongala ye vraiment ba mayele pe abakisela la Laetitia en fait que makambo sala kaka bien et Didier Kisanga mobali ya pembe na pesio bambote belé Didier Kisanga ma grande sœur Doudou Mata, Patricia Nteka la patronne, bambote na webele na koloba lisusu nini mama obosana ki numéro? Oui, pesa numéro na ngai ya mama ya Mwanza 09 90 39 18 15. Bandela mama 09 90 39 18 15. Dadi sasa numéro ya mama ya Mwanza yango yana na kati ya poto na ebi dadi yoko benga sasa ya badadi Fils Edungu na Panama yoko tunalobaka lisusu nini yo sololaka déjà bien Fils Edungu na Panama toloba lisusu nini. Quant à moi je vous dis bye, to se retrouver susu na émission ekoya.